tata mwana pe Musantu ya deboso na kulubila makambo oyo Italie République du Congo. Conférence na bango isili bajui oyo akotambulisa Conseil national na bango bajui bandalobi na pokwa Premier ministre tobondela onkumbi tata mwana mpe Musantu. La démocratie na kati na mokili mwa Afrique ou bien na continent Afrique ekotelaki ndenge moko ya mawa ekokaki ete asilisa bana na Afrique baoyo batindaki yango pamba te banda tozalaki ba peuple colonisé manso tozalaki kusalila ezalaki kutinami be kutinama bene na bango na maoyo ya mabeto sitosali na maoyo muketo sitosali wa kitoko yo nzambi tata nkoli Yezu Musantu osi omonini yango esika tositokomi dokumi na 1991 ya solo tozalaka lokola biloko bizala kuyiba tina na likambute kasi na République oyo tozalaka kubenga lobi République populaire du Congo ya solo na sepeli yo nzambe tata yonkoli Yezu Musantu oko kaka kulela na bana malgré totuni na mino kasi osalisi bango makamu na bango esili kasi masili nanu te yo moko osi omoni esika nini bato babumbani na makanisi mususu ya kitoko mususu ya mabe yo nzambe tata nkoli Yezu Musantu toza kolela epai na yo pate bakoka komitambulisa elongo na yo nzambe na biso pamba te soko tiki bango bakoka te mokokisi mosusu azali tebeli yo bazali na kimia tosengi yango nde ezala dibela ezali te nde situation provisoire etango ya tobandi kosala na mabe salisa bango tata baoyo baponami yo nzambe tata nkoli Yezu Musantu lata bango nzambe wa biso likolo nzambe wa biso se mpoate bakokisa batambulisa République du Congo na ndenge yo lingi ndenge lingi mutute kasi ndenge lingi yo kutala mabe oyo tosi tosali te tosi tookisi yo soni mbala na bala kasi papa de kama moko alobaki na 1921 nde makosala madeboso na Congo ebongo yango ya awa na kati na mokili mwa biso na Zaire nzambe tata nkoli Yezu Musantu soko bango basilisi na bookani oyo biso tobandi nanu te na bakomission ya ndenge na ndenge ezali kosalama na makambo mandenge na ndenge mazali kosalama wana kati na mokili mwa biso nzambe tata nkoli Yezu Musantu moko te ya misalaki moko te mpe asalamaka na satana banyoka mibale oyo namoni bakei kobwaka na kati na ebale nzambe tata nkoli Yezu Musantu ezali liseki te me ezali ndenge wana nzambe wa biso likolo nzambe wa biso se bele banyoka oyo bakendeki kokosa mama Eva bango wana nde bamibwaki na kati na ebale bango bakozalaka kuna te bakei libela mpoate osalisa biso tozala na kimia préparation na biso mpo te tosenga bolimbisi makambo ebele maza kutongosa biso
salisa biso salisa baninga na République populaire du Congo o izali ko benga mandenga wana esi mesali na kati na monoko na biso mais bango moko balobi te République populaire du Soussouté mais République du Congo. Nzambi tata Koliezo Olimu Santo Monseigneur Nkombo nabaninga na ye papa Milongo oyo abengami nde premier ministre lata ye poate na pwana kopona gouvernement ya sika Nzambi tata Koliezo Olimu Santo ndenge banda mokolo wana balobaki ete biso tositomeki tokoti na banganga ndenge na ndenge tokoti banzila ndenge na ndenge kasi tomoni ete malamu nde tujungisa dikama na biso na Nzambe pamba te eloko moko ya makasi koleka libondeli ezali te yango na bapesaki mokumba wana na ye nganga Nzambi Nzambi tata nkolo Yesu Olimu Santo kokisa bango po ate batumbola mokili mwa bango ezala na kimia batambulisi yango ndenge yo ozali kosengela tozali na elikia nde biso awapia ekoleka bele ndenge wana soko tozali koyeba yo Nzambe na biso soko totali banganga Nzambe bili baza kulungwa mokili na mokili bakoya kulubela biso likambo ya Yesu ekokaki na biso ete toyiba yo tosalela yo na solo bango moko basi balobi ete awa nde mwinda monene ezali bamosusu balobi ete chaque 2000 ans makambo bakosalamaka na kati na mokili sikasika wa bajungisi yango na Afrique ekasi biso baafricain tozali koyiba bele tosali applaudissement pamba te tooki ete bato wana bakomemena biso bahomme d'affaires baoyo babengami bachrétien bahomme d'affaires molimo bakosumbaka yango na mbongo te kasi tosali applaudissement makambo ndenge na ndenge tondimi tika te conférence nationale na biso ezala solo eloko moko ekitoko baoyo nyonso tu bakozala kuna na baparti politique nyonso ekozala kuna na baoyo bazali na baparti ndenge na ndenge na baoyo bazali na mouvement ndenge na ndenge bakenda kuna bakolakisa ete solo awa nde likambo monene esalamaka paradis terrestre toyibaka yango ntina te Nzambe tata nkolo Yesu Olimu Santo yo nde obongolaka eloko mabe obongoli yango ekumi kitoko ndenge tookelaki na ntongo na tata kompenda Nzambe tata nkolo Yesu Olimu Santo kimia na République du Congo salisa bango okosalisa biso okosalisa na Angola okosalisa mokili mobimbo wa Afrique Europe Amerique Asie na Oceanie nde maso makosalama ndenge bino bolingaka na nkombo na tata mwana pia Olimu Santo amen onkomi ya tata mwana pia Olimu Santo bokamo te mpo nini ndiye papa bandili ndenge wana likambo ezali soko Nzambe azalaka te nde mpasi kasi nakolobeli yango ntina mingi te pamba te nazali na Zaire me ezali mokili mwa papa si moke mbango lelo oyo tozali mokolo monene le 9 juin tosi toyibi malamu nde ezali mokolo monene toye koyanga na awa mwana papa si moke mbango ndenge nga natangilaki yango na kati na mokano Nzambe na tongo basumbaka biso na mutu ya monene basumbaka biso na mutu ya monene na ndenge nini ya solo soko bengami mundimi kuzala mundimi ya hypocrite te zala mundimi ya solo basumbilaka biso na mutuya makila ma mwana mwa Nzambe motangaka pwana ntina na yo na ngai ekasi pasi na biso esilaki te
Papa Simo Kimbangu oyo azali papa na yo ezali ya papa ya fuma ndongo te azali papa na yo tala nano ndenge na mpasi yango mpo na ye liluba na ye tosi toyibi yango rien à faire il faut mutu mwindo akoma mundele mundele akoma mutu mwindo tosi tokaka yango mbala na mbala soko amoni mpasi na kati na mwa ndako na ye 1,80 m de long 80 cm de large ezalaki mpo ate solo tokoma bamundele lelo tokoki kovwata ndenge nini tokoki kozala na mayele ndenge nini otunda na mbongo ndenge nini osombi baavion bamasuwa batrain bavoiture ya ndenge na ndenge kasi eloko moko ezangi yo ozala savant ozala na badoctorat ya ndenge na ndenge kasi okosala eloko te soko tozalaki koluka il faut la démocratie ya la démocratie bamemini biso yango na beaucoup de fracas biso yon surtout démocratie mais ndenge toyibi yango ntina te tala nano ndenge tozali kobomana kosala makambo oyo kokosalama te mpo na démocratie na bamundele esikasika awa mpo na démocratie basali unité moko kosekana te basali unité ya kosekana te baoyo babengami ete bapauvre bazali kosalisa na bango na baoyo batundi na biloko oyo ekoki kasi na biso na kati na afrique eske démocratie yango eti biso esika moko boye ekaboli biso na kati na zaire eti biso esika moko boye soko tokabwani ekokaki ete solo soko bango basali ndenge wana tozali kokopie bango bato bamemini biso démocratie bango bazali kosalaka unité monene mpo na biso unité wana ezangi me biso olie tozala mayele tobongisa tozala très unis pamba te biso bato nde toleki mpasi na bato wana lelo oyo soko balobi ete bakotinda biso miliki te ebie tokolia lisusu tokomela lisusu miliki te soko balobi tokotinda basardini te ebale yango wana bambisi batundi kasi tokolia yango lisusu te mpona nini bango basali oyo ndenge nzambe atindelaka bango ekasi oyo etindelaka biso nzambe moko nini tokosala yango ndenge nalobilaka yango na radio na ntongo yesu apesi biso likambo moko kitoko kasi tokoyibaka yango ntina te mawa elaka wana apesaki ete nakolungola yango epai na bino pamba te bokisinga soni na kopesa yango na libota na bato ayibaki ntina ndenge nalobelaki na mokolo mayenganaki mbanseke américain oyo aye koteya biso alobi ete oyo amemesaka nkolo yesu ekuluzu ezalaki mutu mwindo azalaki africain mbala na mbala nalobi yango kasi po te tocroire yango ezali pasi mundele ye kuluba babeti maboko idi ezalaka mutu mwindo atiki kuluzu esika wana babakisi nkolo yesu fini balobi lisusu ntina na moto wana te ekasi biso recherche na biso malgré tout sali bakalasi ndenge na ndenge na barecherche na biso tokocherche te todécouvrir likambo nini esalamaka esika wana nsima na ye akendaki kobomba na wapi alongwaki na bilanga na kongo na machete na liboko kuna na israele heureusement tokaile kuna mbala na mbala
ndenge ngana kutambula kanga moko te pamba teta mususu na kokuluba a mutu mwinda lubi yango to kokundima te mais pourtant kuna zamba ezali te soko bazalaki na zamba lokola biso nde ndenge mosusu kasi kuna zamba ezali te mabanga na zelo mai ya komela pasi bele na mai ya Jourdain kuna na la mer morte lisusu mais oyo alungwaki na bilanga na Kongo na mashete na maboko akendeke kusala wapi kasi au lieu de réfléchir ezali te baokisi soni alobi bon lokola bosala ngai boye tokotala nakolongola yango nakopesa yango na libota na bato bakobimisa nango mbuma kitoko tata mama mwana papa Simon Kimbangu likambo yango bosiba okaka yango balakala kasi apesi biso condition nazali korepete condition wana mingi toloka liboso bokontina likolo ya solo bana papa Simon Kimbangu bacholi biso bafingi biso basali biso makambo ndenge na ndenge bamama mikala 40 ans de relégation pana nini pamba te balukakili bokonzo ba likolo yo manso makopesa mana biso ya solo biso eloko moko ko kuzanga biso te kasi soko tozali retardé ezali faute na biso sikasika balubi na biso tokosenga pardon batu mingi bazali kuyima meme na kati na biso tokosenga bulimbu sinatina nini tata mama bongo wana azala mondimi ya solo basumbaka yo na eloko moko ya mutuya makila mayesu matanga papa Simon Kimbangu atikali na kati na boloko 30 ans bamama mikala basali 40 ans de prison poate yo na ngai tomona na bato balubi était à chaque 2000 ans makambo makozalaka bapesaka liboso kuna ya mibale kuna oyo ya misatu ezali ya yo africain est-ce que tozalaka na mayele te po ate to raisonner tokanisali kambo nini wana elobami boye batata na bamama totya molende solo nzambe alingi biso zairwa yeba malamu mukumba oyo nzambe apesi yo angolais busana mukumba munene nzambe apesi yo congolais kubusana te oyo osi ozwi papa Simon Kimbangu alobi liboso na braza bango zairi sima makambo maso maleki liboso na braza sikasika basilisi conférence na bango bazwi premier ministre bapemi mwa moke kasi makambo asili nanu te est-ce que baluki liboso bokonja na likolo lelo bakosukola maboko bango nyonso tu na pays mobimba bakosukola maboko bachi na kati na soko sana soko eloko nini mwana moko ya Congolais akenda kosukola maboko na ye esima na yango tangu nalalaki na mbeto naya kolandaka na ma television moko ezandanga na chambre naoki tata moko me bino bozali kusala mayele est-ce que bino bolingi ne ngai na jungela lisusu medaille oyo ngai na bwaka nakenda kosomba lisusu bashene obi nakomande ba medaille mosusu wana na boyi ye boyi na ye kosomba lisusu ba medaille na bashene malamu nde ye nzambe abongisela biso batata na bamama toluka liboso bokonzo bwa likolo tozali kokende lelo le 9 dimanche le 16 dimanche mosusu le 23 dimanche mosusu le 30 muito mwindo nawa tobeyiba nano esika ni tusi tokomi le 9 le 16 le 23 le 30 juin
nalobi na ngai likambo te tozala na préparation monene tozala na préparation monene po ate tokota na ntango mosusu basengi tokosenga pardon kubanga na yo tosenga pardon totika mabe ntango bajeune bazalaki koya wana bomonaki mopepe makasi oyo tourbie wana eke kokutana na mwana na biso yo moni ngai natalami ake tina mosusu te pamba te ye alingaki na kotampani mwana na ngai akende ne wapi longwa na ntango oyo na 1991 tondimina bango lisusu te bango wana baya kotiaka molende wana tika te totampani mwana wana mpo ate ye na de la ville toujours mouvement kitoko bajene oye balingaki baya kokonye mwana na biso mpo ate okende ne wapi na esika biso totelami nzambe akayifunake kupanza baparasole alingako kutampani muntu me moyen lisusu te baparasole ifune kumakantengelesi kunangala libe au revoir mutamuntu leka na yo malembe tikela bana na bapa simo kimbango basepere na bango kimbangiso ye yangwana ba mama na batata totia mulende mikolo na biso mizala kokende lelo le 9 le 16 le 23 le 30 juin maninge anzambe nakumuna tata mwana pia ni musanto amen